Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokoyebisa bino nini bandeko babolingo, lelo tokoyebisa bino il faut boyeba yango ete na banzi radio Zoomel 1000 ezali radio oyo tango topesaka bino basango soki toyebisi bino likambo ata eleki mikolo me bomonaka suka na yango il faut solution ya likambo tolobaki bomona yango miso na miso zolo na zolo. Bandeko babolingo na banzi ete ezalaka na langage moko oyo mama Rosalie amesana koloba tango nyonso alobaka ete un jour bakotubela abanzi bato balandaka ba émission na biso bayoka deja mama Rosalie aloba eloko wana balinga te bakotubela me na banzi ete mokolo yango ekoki oyo bakomi kotubela. Bandeko babolingo oyebi oyo nyonso tu tozali komona lelo ezali basimye ya Nzambe me bato mingi bakomprendre yango nano te. Bandeko soki botali malamu Nzambe akomi kosala babiloko moko oyo aza kobimisa bato polele parce que bino bolobi ete Nzambe sala solution pona Congo lakisa biso vérité tala vérité yango Nzambe akomi kolakisa bino ba makambo nyonso bato babande kosala na sese lelo ekomi kobima. Bandeko babolingo na banzi ete ba mikolo elekaki tango biso tolobaki likambo ya bakasayen ndenge nini bazali na esprit ya kolinga kotia division bato ebele balobaki abolongwa kuna boza kokosela bakasayen makambo oyo baza kolanda Tshisekedi na nsima me bandeko tala Nzambe alalaka te bandeko makambo biso tolobaki oyo babengaki biso ete bakolabo tozali bato oyo tozali koloba lokuta me likambo ya bakasayen baluba eye kobima kote na bango moko oyo balobi ete soki lelo muluba azwi pouvoir na Congo eza pasi mingi ebimi na monoko na biso te ebimi na monoko na ngai te papa Roger ebimi na monoko ya mama Rosalie te ebimi na monoko ya papa Botamba te me ebimi na monoko ya ndeko mwasi moko oyo babengi ye na kombo ya Louise na banzi ete boyebi ebino nyonso. Bandeko babolingo oyo lelo Nzambe aza kolakisa biso ezali bilembo na koyebisa bino lisusu elembo moko elembo mosusu ezali ete tala Epaphrase alikaki liboso ya kamera alobi ke tala moto lokola Félix Tshisekedi biso ba kombata tosungi pe papa na ye na ba makambo etalaki
ba propagande na ye tosungi ye tolandi ye mais eloko ezali kokamwisa tala lelo mwana komi orgueilleux alingi ata kosolola na biso bakombata te akomi kokanga telefone nde yango wana bomonaki ntango Epafras alobaki babiloko wana ekomaki deja na matoi ya Félix nde bato bayebisi Félix balobi te mpo okosala neti ocontredire Epafras na marche oyo bakongole bazosala ya le 16 sala tu yaka mpo bamona ete ozali ensemble na bakongole nde asalaki stratégie wana ya kobima mpona ayebisa bato ata bainterview oyo batunaki wana nyonso ezalaki babiloko moko prépare bango na bango yango wana tozali koyebisa bino bandeko nzambe aza kolakisa basigne ces derniers temps bato baza na kososola baza kocomprendre mais bato baza na kososola te baza kotikala kaka na mai ya dongo na mutu bandeko babolingo na banzi ete ata biso tolobaka bamakambo mais lelo tokomeka nanu tozwa pe par ya mwana mwasi oyo na kombo ya Louise bandeko ezali kutu likambo teke oyo biso ta mosusu tokoki kosala yango hypocrisie non tomonaki ndenge nini mwana mwasi oyo abomaki nzoto na makambo ya Rex ntango Rex akotaki na prison tomonaki ndenge nini mwana mwasi oyo abandaki kotambola na bakaye mpona kosala bacotisation apres meme azalaki humilié okomona baplace mosusu oko akoti ntango akobima ntango apesi mokongo babandi kotonga ye epuis ye nde moto abandaki koboma nzoto kosala ba aller retour mpona kokende kotala Rex na prison mais mpo toyebisa bino ete ekasayen akoperaka kaka na bandeko na ye bakasayen na ntango ya likambo etali ke baintere bokanisa te ke akokende koluka mukongo akokende koluka mungala akoluka kaka bandeko na ye yango nde tozali komona bandeko babolingo ata Tshisekedi oyo ndenge abandaki koyebisa bino bamakambo kopesa bino bapromese mais azalaki na baide na ye na moto bandeko Tshisekedi azali moto oyo asala politique atika pe batrace oyo batrace biso nyonso toyebi lelo oyo bandeko botala ndenge bato oyo bakomi kolelalela po ete oyo ezali basigne bandeko nayebisaka bino ntango nyonso oyo bato baza kosala ezali komba ya intere mpo na Congo te ezali komba ya intere mpo na moto azali koluka baintere na ye intere moto aza na intere ya Congo azali kaka moto tozali komona par exemple na ba image mosusu tomonaka okomona un congolais avandi ya na poto aumeli okomona akei na Congo bomoni congolais wana lobi akomi kosala baaktivité bien tongi flat na yeba nini tala bato baza na intérêt mpo na Congo pe bato bazali na intérêt mpo na Congo toza komona baassociation mosusu oyo esalamaka na France ba ONG okomona bakei lobi na Congo bakei bakomi kosunga baekole mosusu kuna na kati ya na bakwe mosusu reculé voilà bato bazali na intérêt pour na Congo mais bato nyonso bozali komona bazali na intérêt pour na Congo te bazali koluka nde bien intérêt na bango personnel bandeko eloko ekamwisi biso po ete ndeko mwasi oyo na kombo ya Louise alobi vérité nyonso te mpona nini tala Rex Kazadi tant toyebisaka bino ke c'est un type violeur. C'est un violeur bondimaka te. Tala basali je bazui mwana mwasi oyo. Louise ba memie na esika moko rekile na mwa studio moko boye ndenge moko azali koloba. Ba bomba ye kuna avanda kuna pendant 5 jours. Bandeko. Qui sait par exemple qui sait peut-être mwana mwasi oyo Louise azako bomba peut-être ba viola ki ye kuna. Mais pour la sonne, il y a 5 jours. Alors que, tant que tu as dit que Rex Kazadi, c'est un assassin tout à fait.
bondimela ki biso te. C'est un criminel. Bandeko, bozo mona ba événement nyonso to eza ko sala mawa. Bozo kaka soki ba événement salami na ndenge ya mabeko kaka ba kombo ya bakasaye. Rex Kazadi, Chatumba, Kadima, donc batu kaka baza ko sala kaka ba makambu ya ba louche awa na poto. Bandeko, tolobi ete ke bakasaye nyonso bazali mabe me toza kolobela bakasaye oyo bazali ko sala makambu awa na poto oyo bazali na sima ya Tshisekedi oyo bazali ko sala ba makambo ezali ko monana na miso ya bato na ndenge ya mabe. Comment expliquer Rex Kazadi akoki kozwa mwana mwasi ya bato akenda kangela 5 jours na kwe moko rekile na studio pe? C'est que Rex Kazadi azali vraiment un criminel. Yongana tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo. Naza kosenga na ba père de famille, surtout ba responsable. Boko tika kaka na ba bêtise ya boy jusqu'à quand? Bato ba ko manipuler bino jusqu'à quand? Sikoyo ngai wana nazali ko s'adresser na Mese Wechi. Mese Wechi, au moni mokolo obiso to bandaki koloba tolobi ete à un moment donné il faut olinga kape ko dénoncer ba makambo ya mabe ya ba combattant. Ezali pona ba biloko ya boye. Alors Mese Wechi yebisa ngai. Par exemple, ozali na mwana noye ya mwasi, un soi-disant combattant moko bona kombo ya Rex Kazadi azuye akei akangiye 5 jours na moi studio moko boy pendant 5 jours pour na torturer et je suis sûr pe ba viola ki mwana mwasi wana mais aza ko banga alingi koloba te wana ndezali secret aza ko torturer mwana mwasi alobi na commune même kolela. Alors monsieur Wechi yebisangai o ezali lit pour na Congo to e komi lit moko ya ba individu bango moko entre ba congolais na ba congolais awa na poto. Bolobi ete tango nyoso bozali kobima ba mama na biso bazali violé mais oyo Rex Kazadi asali yango epa ya mobali to asali yango epa ya une femme congolaise ya ko joyer ko kosa ye ko mema e place moko ndiyo bakema kama malonga bakomi kuna ba coffrer ye 5 jours torture pe interrogatoire. Alors au monique bandeko toza ko yebisa bino o ezali susu lit te yangana toza ko yebisa bino bandeko. Radio Zoumel 1000 ezali radio nabino. Mokolo oye kozala ite radio o eza koloba lisusu te. En tout cas nazali ko yebisa bino ya solo boko regretter boko banda ko mituna bolobi tango papa Roger na mama Rosalie bazalaka. Mais lelo lokola toza koloba bato mosusu baza komona biso pamba. Ezali pasi mingi pe mawa. Bandeko, surtout ba père de famille. Bo vanda botala. Tango bino boza ko kota na kati na lito, boza ko exposer pe bana na bino na danger sans que bo miyeba. Lito yo to mona batu basala lito pona bamboka na bango, mais oya ba congolais comme spécial. Kaka bato boza ko sala na bango ba lito ensemble, nde boza ko zwa mona mosi pona boke de ko castrer quelque part. Vraiment ezokamwisa ngai bokoki ko enregistrer botie quelque part pendant 5 jours ezali mawa mingi ezali mawa te bandeko babolingo naza koyebisa bino biloko oyo toza komona soki bakongole bozwi mayele te bose retire noki te un jour catastrophe moko ekoya pe bokomi koloba il fallait tout réagir avant mais ekomi trop tard. Maman Rosalie na pesi mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Papa Roger limbisa moke na bongisa nanu kiti po ete dossier oyo ezali dossier moko ya mvimba il faut penza nazwela yango penza position ya bien po ete bayoka ngai malamu.
Bandeko babolingo na banzi ete bino moko boiti kolanda ndenge nini papa Roger auti koloba. Na ebisaka bino ete na mikoleleki soki bolandi ba émission na sala na loba ete bato nyonso tu bozali komona un jour bakotubela. Na lobaka yango ete un jour bakotubela bandeko. Esali ata mbula mobimba te soki bolingi bo consulter ba archive boko mona oyo ngai na lobaka yango ete bato oyo un jour bakotubela babandi deja kotubela. Nani ayebi ete Rex akendaka kozwa mbongo bandeko na banzi likambo ya Rex ndenga liaka mbongo tango akutanaka na mwana mobali oyo Louise alobi. Tango tolobaka yango bato balobi bolongo akuna makambo ya lokuta me biso tolobaka yango na ba émission na biso eleka bato oyo balandaka biso bakoyebisa na bino ete biso tolobaka likambo wana. Me bandeko kuna nanu tozate na koti nanu na dossier oyo dossier na étudier yango butu mobimba pe Nzambe apesi ngai ba révélation oyo nini ngai nakoki koloba pona makambo oyo. Bandeko babolingo oyebi bato mingi bakomi kozwa Kongo lokola ba makambo na bango ezalaka neti komona bato soki balingi babeta shekula na tango ya kala bake bavandi na ndako moko baza kosolola ndenge nini bakobeta kopi yango ndenge nini bakosala nani ya kobeta signature nani ya kende kobimisa mbongo banini ndenge lelo toza komona makambo yango ekomi pona Kongo. Ekomi ke soki bato balingi basala kopi na bango balinga balia bakongole mbongo na makambo ya Kongo okomona bakei na mwa ndako moko boye bavandi baza kosolola baza kobeta masolo yo tango tokoza na kamera yo koloba boye yo kobimisa likambo bo tanga na koloba boye yo il faut sala neti osali geste moko neti ba mona boye bandeko nyonso to epa na bango ezalaka bien préparé po ete tango bazali koloba basala neti kotia bino na kati na ba émotion sima tango bakoya koloba likambo ya bambongo bo banda kobimisa yango facilement. Mais jusqu'à présent ba peuple congolais ba comprendre kaka te. Ndeko réalité ya makambo oyo mboka na biso oyo alingi mboka azali kaka moto oyo alobi lelo ete bon na kiti na kati ya terrain po ete na sunga mboka na ngai. Mais oyo azali koganga likambo pona mboka bandeko soko tuni bango bon bino bato bolingi mboka eloko nini bosali okomona kaka 8 millions de morts. Oh boy ba mama na biso bazali violé. Oui ba mama na biso bazali violé. Bosala nini pona ba mama yango eloko te. Alors kutu bino nde mutu boza ko sala publicité na kombo ya ba mama na baza ko pesa bino ba mbongo boza ko zwa ba mbongo ya ba mama na pe boza ko lia. Bandeko na lobaki ete bakotubela. Bomoni ndenge mwana mwasi oyo Louise ayibimisi na monoko na ye moko alobi ete ba Rex Kazadiona bazali ko lia ba mbongo ya bato ya makila ya ba Congolais. Bandeko yangana tolobi ete Nzambe akobanda ko confondre bango kaka. Tala ndeko na koyebisa eloko moko soko zali na besoin ba Congolais ba pesa mbongo loba kaka ete ndeko en tout cas nazali na posa bosangisela ngata mwa mbongo moko nazana likambo boye wana tango mosusu Nzambe akosimba mitema ya bato po ba pesa yo. Mais soki ozali koya na nzela ete ya kokosa Joseph Kabila salaki bo bomi boy kozwa ba photo ya lokuta ko cha tala bomaki bato boy toza pe kozwa ba numero na bino ya compte bozali ko cha bandeko ezali babe. Tala par exemple Ngwanda bandeko boyebi combien de fois Ngwanda lie ba mbongo na kombo ya ba femme violée. Est-ce que moto ya boy akomona clair na vie na ye omoni te kazali kaka moto moko nzela na ye ezali kaka molili na molili yangala tozali koloba bandeko bazali kosala bino ba makambo oyo bino moko il fallait bomonaka
yango nazali koloba bandeko soki tango biso tolobaka ete bakasayen oyo bazali kosala makambo mpona Tshisekedi ana poto bazali na esprit ya tribalisme mais bato bazali comprendre yango te tala nakoyebisa bino eloko moko omoni ezali bilembo tala neti na Belgique ekomaki kosala ete Félix akomaki kosala neti kobenda bandeko na ye bakasayen azwi mwana mobali oyo Janobi Mpuka atie pembeni azwi na oyo nayo arimoke azwi kaka bandeko na ye balu batie bango pembeni bazalaki na système moko oyo babandaki kosala neti baelimine babokechu malembe me bato babandaki kocomprendre yango te bato babandaki kocomprendre yango te toyebisaki bato tolobi tala bato bazali na esprit ya division mais lokola babokechu wana bazali bato moko cerveau faible poko saye ezali na yango kaka na maloba sa même a raisonné a comprenaki te yango na omoni esprit wana ekei meme ti na France omoni Rex Kazadi ndenge nini azwi mwana mwasi oyo Louise bazali kolinga koekarte malembe mpo nini corpe na bango etikala ya bandeko na bango bakasayen bandeko kaka na Europe awa te na koyebisa bino ete makambo yango meme ti na Canada pe balobi ete ezali na ba groupe ya bakasayen oyo bazali ensemble neti ekoma neti tribalisme meme na États-Unis donc bakasayen depuis Tshisekedi asali nini bakoma kosala ba groupe na bango donc bato basi babaye balobi me bato soki bazwi pouvoir na Congo ekozala somo oyo nyonso tu Tshisekedi aza koloba o maloba aza kobimisa ezali yango te bato bayelelo comprendre bandeko tala ndenge makambo euti koleka na France bandeko ngai ndenge nazali koyebisa bino 5 jours oyo bakangaki mwana mwasi oyo Louise na kati ya soki cave soki pe mwa studio ndenge ye azali koloba nazali koyebisa bino na 5 jours wana je suis sûr bababaki ye na ndenge akosakana te bandeko wana nde azali kobanga koloba po ete tozwi bafuiti moto ayebisi biso galobi ke bababaki ye na ndenge akosakana te yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo oyebi na kosenga na bino bandeko tango oyo tosangisa mayele makambo oyo ya bamakambo oyo toza koloba ona toza kobunda mpona Kongo te lito toza kosala oyo bato baza kosala ezali nde baza kosala lito wana mpona bandeko na bango congolais ezali teke bazali kosala mpo babundisa barwandais oyo te lokuta depuis babanda lito na bango bosi boyoka bamenasa rwandais nini awa na poto bosi boyoka bakangelaka rwandais nini na kati ya cave pendant 5 jours mais makambo yango ezosala kaka na bacongolais nayebisaki bino ke Rex c'est un violeur Rex c'est un criminel bato bandimaki ngai te bomoni makambo yango ebandi komonana tala tango bato mosusu bazali koboma nawa kosala bamakambo ndenge na ndenge nzoka nde Rex aza kolia na ye bambongo me bino boza kidiba bomoni ebimi Louise ye moko alobi yango me ezali mawa mingi bandeko na koyebisa bino ya soloko bato oyo bazali bato ya kolanda te me na kosenga nano na papa Botamba kuna na régie tiela biso ba image po ete to banda ko commenter yango ndenge to mesana kosala papa Botamba ba image s'il vous plaît bato anoko ba banga ba bakafiki na kosala te omoni makambo nyoto ona lobaki jwana lobaki vérité ngam noko na jamais ebimisa lokuta omoni resmi azana sili ya zo na nepsaki bango tout na ba jonga bino bozo ke ngosala fecha ba femme ngam mwato na za kati ya pete kona bundanga pona PPK na za humilier na
bato oyo nga na bandeko koswanisa po baza kofinga Rex kolabo mais Rex abimi na boloko bato na bakomba camarade na ye asangani na bango Rex mais bosala fete omoni fete wana esimbaki omoni bato bayaki bayaki vraiment te bayaki vraiment te bayaki te kuna baza kobenga nga basali nyonso basalaki bloc baprotege nga bayuyu tu bayaki te omoni nga naza mama nabundaka na bosolo mpe nabundaka na verité makambo nalobaka oyo ya Patrick Bolonia wana yaki makambo solo nde na explika no jour wana et puis ezalaki bongo mpe nakosaki te même Patrick oyo ya président na bango soki azali mpe akotémoigna ngo Patrick aza koloba ngo me nga lokola namona na nga te na banda kozalaka na bango na mokolo wana asalaka t-shirt ya Rex nazokabula bato bazoseka nga lelo bakomoyesanga omoni alia mbongo balia mbongo bapesi elongo te kaka Rex omoni ndenge asali yo nga namona te mais Patrick ayaka na kati ya réunion kandi na expliquaki jour wana na miso na bino nyonso mama na koki kokota mutu moko te nakokotela mpe Rex makambo te Rex abenganga alobi la forme présidentielle nous a approché nga nakanisaki forme présidentielle approchaki biso ezalaki mwasi ya nani ya Sarkozy pourquoi nalobi la forme nani o Kabila biso tozoconsidere ke aza président te nakende lere biso tokesi ko réunion mokolo yango Rex ayaki te Patrick ntayaki Patrick aye koloba ke mwasi ya Kabila ye aza na hotel azobenga biso tokende kuna apropose biso bambongo tokende kotravaille na Congo tomona misala oyo mobali na ye abandi biso tokende kosumisa po bato oyo ye azotravaille na bango bazosala bien te kina ndenge nasopozaki na nga etikala entre parenthèse ngai nayebi te so bakenda ou bien bakenda te bato balobaka bakenda eza mpona bato mosusu bakenda kokutana kuna mais ndenge ka baloba mama na nga wana ma moyen na confirme yango eza te tai lisolo esuka yango wana nafunaka mo ebele na vivre na bango namoni ke to bazalaki bato bakotravaille mpona bia mboka na biso te mpona Congo te bakotravaille mpona profit nango bamona bango kaka babakomba to banapesa nango bambongo etu mama na makambo ebele eza kuna omoni eloko basali banda kolinga bakase ngai bazwa sikoyo Rebeka batia ya ntete bacombattante na nde baza na kati ya BPK merite eyebani bato nyonso baza bakomplo na bango nyonso basalaki mama ngai nde naza awa oyo nyosala mabe mokili na batelemi mwana mobali ya Rex na mire nango bato ebele bazokomela ngai mama makambo toyoki yebisa biso mwana mobali wana nani yango bato nyonso mais nayina koloba tina na preuve te soki naza awa kuna fungoli monoko na nga nalobi awa place oyo ezalaki boye place ezalaki boye Rex balia mbongo ozo comprendre mokolo mosusu tokenda nini oyo tokenda mpona makambo ya mira nzoko surtout Gelor wana ya travaillaka mpena na bango aza ntiangi Gelor jour wana marche na gangelaki nisi mwana moke tuna na njo oyebisa na gangelafanaanga alobi yo opusana pepena nani yango escro nyama yo opusani makambo osalenga kuna na sercave oyo abenga mama Louise nani mama Louise na olakisa peuple congolais makambo osalanga kuna siko kanti ciel oyo bosalanga wana so bazi bapibli yango bino peuple congolais nina kolinga bino peuple congolais nina kolinga bino nga zanga bakongo ngambunda mpona kongo na telemisi ya mama ebele tala masi na biso tosali ya leseza na mama ifalo mona wa mama ndenge so osali bavideo nango bamama ebele bakomi koya na match kuna ngai ozo comprendre Rex so bazalaki na nzela na bango oyo makambo nango basalaka mais association biso tomona yo tomona statut ya BPK osomona statut na bango nga na banda na bango nga mpe natindango basala BPK wana statut namona te ti lelo mama toyebaka te nani président nani trésorier makambo mbongo biso mokolo tozosala réunion ko par hasard nga nayebisaka bango lokola bino basi na bino bazalaka batrésorière mpo nde eza na bakongole batiaka mbongo na compte wana mbongo ebele eza na kati ya BPK wana bato ebele lokola bayebake Rex combattant numéro 1 nayebisa bango kopesanga kese na banda koloba bango na ntina baboya kopesanga si tokomi na niveau na Gelor moyibi na bango aye koloba ye caissière mpona nini bacaissière eza kaka Rex eza kaka soki mwasi ya Rex te mwasi ya Patrick soki mwasi ya Patrick te Gelor mutazwi yango Rebeka wana c'est quoi na combat nga Rebeka wana ko soki vima Congo ekwei oke Rebeka azwi poste nakoleka vima na tele Rebeka bakolongola ye non baminimize nga bakitisanga mpo bamatisa Rebeka
Deka salilo na komba. Mama mona Rex ata discours na apesa ya famba ba kisho meso ngam na salaka. Ngam na fina ko beta batu. Mama na to zaki na bango o to yoka na kito ya. Mama na ba changer na bango idée. Baya ata mama mo kwatikala ko ya te bino bozo benga bomba lobi biso to ya kuna so mama Luisa ye. Mama na peuple congolais di combat la ngai. Ba te belé ba ni ba belé ka dembo ana pari ba combattant. Ndé ba sana ba yebani. Comment se fait-il que yo Rex zaki na boloko? Batuwana ba zakolo ba ke yo liambongo. Ngana zo sona na ba sana botika Rex zo ikla jalo pona ba discours na ye. Yo bimi na boloko ke ko sala sura nyana ba sana bozo yo kana batuwana. Nga sikolo bo sala ngatu ndi mbobo manga. Ezala ka mama. Bo ibali makamboli wa mbongo na bino nyonso. Bo ibali makambi ngona bozo garder ba secret. Mama nga nazo garder na silence na wana oloba. Il y a un problème, un problème na oyo sa sala ko ba sebeli na parianga mna sali. Na ko mo bima. États-Unis partout bazo benganga. Ba radio, ba télé. Nous c'est la Congo bazo benganga afuna li ban émission. Mais c'est que makambo na fa protéger nga. Mais bazo bengo pourquoi batongo? Mais ba yo ki makambo ba lobna radio bendi le ka mama na baruti na nini boyo ko beta odo. Omona nga na feta femme ba famo ba sala ki ote. Tala. Place ba sala ki réunion. Pour la éliminer na combat pour l'exarrêter les na prison ba kongola ki bambo ngana yaki ngana kenda ko sala video na batu mususu na tikira bata BPK Rex akonda Rex na kamibele ba kenda ko jijinga na mboka mona 92 na kata studio mo ba zomela ngana bana ko lani mwana mkie yango mwangi na chief nini wana sime place ba na ko sala réunion ndazala ki wani zaki odom to yako yikisanga yango na Rex zo kan odom ba beta odom mais utiko ba kena yakoti la kindenga. Je reste à bien, mais entre temps, les petits gars, les petits gars, les petits gars, nous tombons en voiture, on a côté la voiture, bah, qui m'y après, tu connais au côté de la source, non, donc. Nous, on a tourné au don, puis c'est tourné au don. On donne la reste pour Bundarani. Où est la radine? On donne, reste, nous sommes répétés, on donne, répétés, donc, la vie, reste. C'est la raison où la reste, n'a bolo, reste, le bâtiment, à Fondatier, et à la qui Patrick, on a pris ma combo, et à qui Patrick. Faut les dire comment ça, au don, du camion. On doit écouter le bâtiment, les cambisans les cambo, oh ya, tribunal qui a bolo côté, les cambisans les camoko, il y a qui ça, oh on a reste, il y a des cambia, pour les cambakin. Aujourd'hui, maman m'a dit que on a tourné au don, les awa, si vous avez ma caméra, va collaborer, on va lire un bon les camarades pour bien tango. Au don les a un problème, on a la ticket dans la Belgique, week-end oyo, il faut la bengaye, les camarades font bien tango. Réputation na zana mama siko mtandingo na ile soko sana ye katiba mondo pe ba hotel ndenge moko ndoko na bi nzamba za munene lokola ye moka midindisa kina mjibulu amikoisa kina piège ye moka longolinga salinga nyoso kwa ko sala ngalelo azana mkumba na mtu oso na milongo ti sans problème anya ko ba omoni me heureusement que ye moko o acta sala situ na 92 mama ngana zo la mai mtu zo bi ma ko na zo tala yo tamso ko kotla ngayo pozo kotla ba. Il ne faut pas raison pas arrête. Il ne faut pas à part à just abano ko kaneko lobate. Just just alo mwana ekuna. Apana ni mwana sali ya wote ni mwana nezes mwana bayele. Sali kama sali. So ni na miso batu. Elo ni zoti na indi mwana. Na kilaba kongole mbonga na kilaba kongole oyalie. Yango zoti na ye asala makama ndinga mazoko ni bate. Ipasu bele kama tuluka kwa poste. Comment on a mis un bon bateau qui va poster, va te négocier la suite congolaise. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons choisi. Gelor na kandila ki mabe. Tala jour wana gelor. Amoni ke faute de Rex. Do Rex na minute wana akati na faute te. Diko na makamba yako sala na popese sanction na BPK. Parce que na ana kama batali kuna. Baba sali na nini opo sito na kwa mama. Ati na nata kwa Stalin na Saint-Denis kwa na pesa kubunda pona Congo. Pour un jeune garçon na pe kana jiseka ba komi na loyenge mingi. Ba komi na loyenge siko malama kenda ani pa ya ba Stalin et pa ya ba Stalin zo na poser azoke na ikuna so kwa linya continuer na nya lo sala ni tawo akwa gelo na lo sala ni yo boy. Ado seka se mo sala ko tika ka tika ba ado seka na zo mo na bino ba na misala na ba ho. Gelo ko na ko saka na na bête pour la mise comme ça on est tellement mauvais
kelo kazan tiangi na mashinga baza ko bondela nga abu tout le monde nali mashinga yozo bondela na ya kuna joko na baki nini ici on traite pas les problèmes nini c'est les Privé. Albaki on traite pas les problèmes privés. non mais dès qu'il y a problème privé pourquoi ba tata on a kati ba problème o ba longola kinga ki chef na naye akoli awa alobaka franchement lekina lelo en plus aza zoba omoni buzoba neza mama oui bêtise à salaki il fallait utiliser la tina souka vous comprenez celle au basali na wana salifa basalango il fallait bazela na fête va maman eleka après ba utiliser ba ko basali celle wana pana moi que qui passe ba zoba il fallait que tu président na on bazela fête wana eleka ba mona ki munena ngate mais munena wa monya ngo siko fête na mwana ndenge koti mai ponga na ngana sala tuna nyambe ba yu na ngana bondela basali malgré tout na nsi boya ka ponanga fête wana donc nyekeleka kitoko mais na buzo basalaki bamona kineti bango bazali kolo siko ngana lakisi bango ke ngana zali kolo na bango baza bazoba poto bazali batamayele balinga bautilize nga te na suka iko na dernier minute babana ubona abu tout le monde machine yoko kolo bayina na français question ne traite pas les problèmes privés ozo kanta ki bitanga so ki zengi yo machine yo za président nanya bitumano bundi na Congo na kuti sabango avec monsieur la suka na tongo akomelinga oh tout le monde va te demander faut que tu viennes maman lui et tout là c'est règle ngana sana moya koloba na BPK je suis désolé j'ai pas un mot à dire c'est Rebecca qui a un mot à dire je te laisse ton BPK ne m'a pas Rebecca ne yo poni Rebecca kengai mais tout ça la gaga sto kutana ndela to mpesa na mbote omoni donc pas na bana mona ki baza ba so ba ngana le ki ba ngona maye soki ngana place na bango bali na nyana bonde la bali nyama bonde la ba bonde linga bi ba tikinga prophète na bango ale ba ziba boîte na mba mba ke linga avant to c'est na bango ko ti mai kama boy mundu ba roza ko na Congo te na isa ba ko vérité ndi bazana bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda intégralité ya message oyo ndeko mwasi na kombo ya Luis asilaki koloba na banzi ete mwana mwasi oyo batiaki ye mai na monoko te to mabanga alobi clair pe eloko alobi na suka bandeko alobi ete na makambo ya boye muluba akoki kozala mokonzi na Congo te soki muluba azala mokonzi na Congo mawa mpanga bandeko naza koyebisa na bino bandeko tango nalobaka ete bozwa biso bato ya maboma te tango biso tolobaka na tina ndeko oyebi ezali na basini ya mosusu oyo nzambe alakisaka biso bato na mokili oyo bato na mokili okomona nzambe aza kolakisa basini ya bato na mokili balingi koatire attention na yango te nde omonaka ete tango yaka kosala ete moto soki azwi accident abandi lisusu koakize nzambe nzambe mpona nini otikinga mais alors que nzambe asalakisaki bino basinye ndeko basinye oyo nzambe azali kolakisa ntango oyo na bato oyo bazali komibenga oyo bakomba tanto ozali kobunda mpona mboka sinye ya malamu nzambe azali kolakisa ezali ete kongole nyonso atelema oyo azali na mayele soko oyo ekolaki maçonnerie soko oyo ekolaki charpentier banini zwa mayele na yo oyo zwaki na poto tosala tu tokende totonga mboka oyo akoya koyebisa bino ngai na kolibere Congo mokolo bobo te bayelaki bino o plan A plan B plan boye eloko moko emonani te pe bandeko babolingo naza kokamwa ndenge bakongole boza kaka kidiba lelo Tshisekedi aza kosala bino baezalazala na ndenge ke asala neti tango ba député oyo bakendeki kosiéger bakotaki ke ye ayebaki na ye eloko moko te non ayebaki Tshisekedi ayebaki na ye bandeko ye okanisi petite sœur ya Tshisekedi akende kokota na palais du peuple sans que yaya na ye ayeba
ezali nango baje baza kobeta beta bato baza kokosa aza kokosa pe on a suspendre nani monsieur soki nani azalaki président provisoire na kati ya parlement eza nango baje bandeko mais soki totali malamu bandeko nga naza kokamwa ekomi kaka likambo nyonso to ekosalama na Congo il faut Tshisekedi ayebisa bato wana il faut bosala boye non bandeko bazali quand même bana mikede soki pe totali malamu ezali peuple moto avotaki bango peuple moto apesaki bango pouvoir mais bazali na droit ya kokota mais combien de Tshisekedi akomi kodiriger bango neti mwa bana mike soki bolandi malamu maloba oyo Roger Lumbala lobaki bato mingi ba comprenaki te Roger Lumbala soko landi tango abandaki koloba maloba na ye azalaki kolakisa mwa amertume moko boye akomaki komi loba na se ya motema me koma toza lisusu bana mikete oyo te ekomi kaka likambo tokoki kosala lokola tosalaki propagande ya UDPS tokoki kosala eloko mosusu te kaka ifo Tshisekedi aloba azalaki yo nazalaki deja ase alembaki kala mingi te bokoyoka ete Roger Lumbala akopesa vraie position na ye mais bandeko bino bolobi ate boza kobunda mpona bapeuple congolais mais soki totali malamu bato bavote badepute wana ezali bapeuple moto bavote bango alors il faut bakende basala mpona bapeuple alors bino bolingi nini donc bino bokozala ta Tshisekedi akufi lelo likambo nyonso tu ya Congo oyo ke bazwa solution na Congo il faut bato bakende kaka na lilita na ye bakende koloba ya Tshisekedi lotisa biso ndoto po yebisa biso bokomi kozwa ye lokola nzambe ou bien nani bomoni yango na nzambe azali koconfondre bino papa Botamba na kosepela mingi zongisela ngai lisusu message oyo mwana mwasi wana autaki koloba ebongo nsima tokota na video mosusu wana nde esika mpenza bokoyoka sombele suka bisanga papa Botamba tiela biso message s'il vous plaît kama boy mundu ba rota mukozi na Congo te na isa ba on vérité de bazana kama boy mundu ba rota mukozi na Congo te na isa ba on vérité de bazana kama boy mundu ba rota mukozi na Congo te na isa ba on vérité de bazana. Bon, maman Louise, vous avez vu, hein, ça c'est la colère de la femme congolaise. Il faut comprendre, elle est en colère. Elle est en colère parce que on salit la femme congolaise, on viole la femme congolaise. Bandeko Babolingo, na banzi soki olandi malamu message oyo mwana mwasi oyo yumuntu azali kopesa azali koloba yango na ndenge ya sagesse. Bandeko message oyo ezali message moko codé bomoni mokolo oyo bazwaka mwana mwasi Louise na Rex Kazadi na baninga na ye tango bamemaki ye na kwe moko isolé na kati ya mwa studio moko boye oye moko azali koloba mais bato mosusu bakoloba ete esika ngo ezalaki cave mokolo yango je suis sûr babizaki na ye baviolaki ye mais maman Louise azali kobanga nde koloba yango azali koyoka soni baviolaki ye makambo naza koyebisa bino ezali vrai po ete tosi tozwi mopepe bato mosusu bayebisi biso me balobi ete tobimi toloba totanga bango te baviolaki ye yango na bomoni ndenge yuyu mutu azali koloba akode yango kaka na ndenge neti makambo ya bafami ya Congo kuna oyo bazali violé mais mokolo wana baviolaki donc 5 jours wana oyo asalaki na kati ya cave wana ezalaki feti na feti baba na yo ndenge olingi oyo mona ete mwana mwasi alobi ete na bandi meme kolela bandeko makambo oyo ezali somo mama Rosalie na ebite soko ozali na likambo ya kobakisa papa Roger il faut kozala clair bandeko Babolingo bandeko bayebisaki biso oyo babengaki biso balobi tobomba identité na bango balobi ete tango bazwaki ye esika bakendeki kobomba ye kokangela ye mpona kointerroger balobi ete ezalaki interrogation na kobaba mbala moko bandeko balobi bababa ye na modele nyonso bababa ye na modele nyonso mwana mwasi aleli bandeko bango balobi ete
tozali kobunda pona ba femme violée komona kaka ba femme violée mais oyo bino bo violée azali kutu femme congolaise boza komona eboy e bongo oyo bino kutu bomona te nde bongo kende kozala na mawa na bango bandeko modèle baba mama oyo Louise toyebi ete alingaka na yeba makambo wana ya ntwika mais modèle oyo bababelaka ye bandeko mwana mwasi aleli po boyeba ete Rex Kazadi c'est un violeur toyebisaka bino bondimaka te lelo ye moko Louise amoni yango mwana mwasi oyo Louise ye moko amoni yango na miso pe andimaki te na banzi place azali aza kokamwa ntango mosusu po ete ezali kaka makambo ya secret alobaka yango alobi ete bato oyo ya radio Zumel Mil bazalaka na bango na raison makambo bandeko koloba mpo na Rex bandeko balobi ete modèle bababela ye mwana mwasi oyo Louise miso etela na ndenge moko ya kosakana te ata moto alia pilipili miso etelaka bongo te bababa ye mpenza na ndenge ya kosakana te tala sikoyo na bagarçon mosusu bazalaka na Paris wana oyo batambolaka na Rex bamosusu kutu bazwa occasion wana te sikoyo Rex ye moko abandi nanu nsima apesi bango occasion bandeko makambo tokoyebisa bino ezali vrai bababaki mwana mwasi oyo après bazali koloba ete tozali kobunda mpona bafemme violée oyo kuta aza pembeni na bino tala makambo bosali ye ezali mawa papa botamba ato continuer masolo na biso s'il vous plaît. On tue la femme congolaise, on torture la femme congolaise. Aujourd'hui, les Congolaises n'ont plus de dignité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a laissé notre pays aux mains d'étrangers. Mais, Papa Roger, yango zolo yango ya yumuntu ndenge nini esali kote mususu esali lidusu zolo munene kote mususu muke problème nini yango? Ah, Mama Rosalie, nga kutu na yebi soki eza bambongo bato oyo baza kolia na kombo oyo bopesa biso bambongo mpona makambo ya Kongo baza kolia yango ntango mosusu eza baconséquence yango tala kaka omoni te ndenge yuyu muntu yango tala kaka na elongi ndenge ekomi babebi bango nyonso tu ozomona te Mama Rosalie. Vraiment yuyu muntu akubuki boye bandeko matokolo nyonso to ekomi mikuwa vraiment omoni bamakambo oyo ko nzambe aza kolakisa biso mpe na basigne bomoni kaka ndenge bato yango bakubuki oyo yuyu muntu oto nga naza kotamwa mingi bandeko na zolo yango ndenge esali bandeko mwa lidodo moko boye ebimi wana sikoyo zolo yango lidusu mosusu botala yango malamu bokomona lidusu mosusu mwa munene mosusu muke boyebi ko bandeko bato oyo nyonso baza kolia bambongo na kombo ya makambo ya Kongo vi na bango ekosuka kaka malamu te oyebi bato mosusu na poto ako bandeko nakoyebisa bino ya solo bazali bato ya bikila baliaka bango mbongo na bango pamba te okokende kokosa ye na makambo ya Kongo mbongo mpona bamafame viole banini soki moto wana ye koyeba ete mbongo wana bosalelaki yango makambo oyebisaki ete maloba kaka oyo ya kobimisa na monoko na ye esili botikali bato ya libabe makambo wana koyebisa bino liseki te ata ba Rex Kazadi wana batikali bato ya bamababe na bambongo ya bato bazali kolia na makambo ya lokuta oyo baza kokosa bato na Kongo boye bandeko yangana naza koyebisa bino bandeko botika kobwaka mbongo na bino pamba soki bomoni eteleki bino mingi bokanisa eloko nini bokoki kosala soki pomoni eloko kosala ezali te bandeko ata soko tindelinga Mama Rosalie na kosepela na ngai mingi tango mosusu ngai na kobwaka ta mabolongo na sena lobi ete nzambe pambola moto ozongisela ye lisusu ya mingi koleka me bozali kokende kobwaka yango na makambo ya pamba boye bazali kokosa bino mpona makambo ya Kongo oyebi esalaka pasi mingi opesi mbongo mpona makambo ya mboka oyebi ete napesaki mbongo na ngai keke kosala makambo mpona mboka après lobi okomona moto kaka bopesaki bambongo na groupe na bango moko abimi alobi ete bambongo wana bopesaki bazwaki yango basalaki nango makambo na bango ezalaki na yango mpona Kongo te oyebi ndenge ekosala pasi na motema yango nazomona ata bayuyu mutu tala ndenge bilongi yango ekomi kubuki bango nyonso ezali pasi mingi pe mawa papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Aujourd'hui nous voyons une certaine Jeannette Kabila soi-disant siéger à l'Assemblée nationale. Nous voyons son frère siéger à l'Assemblée nationale congolaise. Son frère encore soi-disant gouverner un pays
un pays où il a été illégitimement élu. Il n'a pas été élu. Il a trafiqué les voix. Aujourd'hui, notre pays est conduit par une nation étrangère. Les Congolaises sont traitées comme des moins que rien. Aujourd'hui, la femme rwandaise, à l'intérieur de la République démocratique du Congo, a plus d'impact, a plus de droits que la femme congolaise. Donc si vous voyez que cette femme, ne la prenez pas comme une folle. Si vous la voyez agir comme ça, c'est parce que c'est le ras-le-bol. Elle est en train de crier pour ses sœurs qu'on viole. Elle est en train de crier pour ses sœurs qu'on tue. Donc bon, on a conscience. Elle parle en son âme et conscience. Elle parle avec ses tripes. Vous qui êtes si prompt à juger les gens, ne la jugez pas. Parce qu'elle, elle a le courage de dire oh, ce que vous pensez tout bas. Donc ne la prenez pas pour une folle. Bon que nous commandez vos messana, dans Facebook, dans Congo Mikili, Maman Louise Liboma, Aza Liboma Te. Elle est en train de faire ressortir ce que nous, femmes congolaises, nous ressentons au fond de nous. Pourquoi? Parce qu'on nous viole. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la femme congolaise est bafouée. On nous a arraché nos vêtements. On nous a enlevé notre honneur. Alors elle, cette femme, respectez-la. Respectez-la, parce qu'elle est en train de parler au nom de celles qui n'ont plus de voix. Ce qu'elle dit est juste. Comment une Rwandaise aujourd'hui peut siéger à l'Assemblée nationale congolaise alors que les Congolaises sont violées dans leur propre pays, alors que les Congolaises n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants, alors que les Congolaises ne peuvent pas emmener leurs enfants à l'hôpital. Les Congolaises, on les bloque dans les hôpitaux pendant 6 mois, voire 1 an, parce qu'elles n'ont pas de quoi payer les hôpitaux. Quand elles accouchent, les Congolaises, on les garde. Quand elles ne peuvent pas payer. Donc respectez vos mamans, respectez les femmes congolaises. Bon, de tous les noms, on accepte. Mais sachez qu'aujourd'hui nous sommes debout. Nicole est là, Louise est là, Laure est là. Tant qu'il y aura des femmes au Congo, tant que nous portons la vie en nous et que nous donnons la vie, que nous connaissons la souffrance de mettre un enfant au monde, nous savons respecter la vie. Donc respectez les mamans congolaises. J'ai vu une image qui m'a révolté. J'ai vu un policier en train de tirer une femme de 80 ans dans les vêtements. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on ne respecte plus la dignité de la femme? Qu'est-ce que c'est que ce pays où la femme ne vaut plus rien? Sachez que quand une femme est violée, c'est la nation tout entière qui est violée. Et vous êtes en train de vous maudire vous-même. Parce que vous donc il y a un moment la maman Louise Libomate, maman la Nicole Libomate, maman la Laure Libomate, tozo loba au nom des mamans Congo poto sito lembi, boumbo basola tisabi. Aïe, yo muntu tikela biso makelele, loba nanu makambo ndenge Rex a violé. Louise, moi na moi c'est Louise, loba nanu yango bozaka ko bomba ko bare bandeko. Bina bokanisi événement ngwe ebanite. Bina bokanisi to ebite ndenge nini ba memaki Louise ba kei ko violer. Baza ko interroger, baza ko beta ko violer mbala moko. Bina bokanisi to ebi yango te. Bina bo moni biso banani bazoba bangoto bobo. Bazali ko kanisa to ebi makambu yango te. Azali pe koloba maman congolaise. Kaka bino bato bozali kolobela ka makambo maman congolaise bani boza ko liaka bambongo awa. Mokoloni ni bosi bosombi ata bakisi botindela bango. Ata ko sala geste ya pamba. Bambongo kutu baza ko pesa ba responsable na bino pona makambo ba femme violée. Boza ko zwa yango boza ko lia. Wana nde bolobi boza na bolingo ya Congo. Allez katuka azako ganga pe les femmes violées. Bosi la soni bino. Bozata na soni te. Soki bozalaki penza bato ya bolingo. Bokokaki ko banda ko lia bambongo ya ba femme violée te bomoni ndenge. Situation ya makambo ya bambongo ya ba femme violée bino bozali kolobela bambongo baza ko pesa bino boza ko lia bomoni ndenge. Ke situation yango ekomeli bino. Bomoni ndenge bilongi na bino ekomi kokubuka. Kubuki. Bomoni wana nyonso tupo ete bato mosusu babimaka tongo azako bima tongo azako kende kosala mosala na epo lukambongo yoko ya makambo ya Congo pesa boy moto wana abimisi mwa ezala ta 10 euro na ya pesaki yebaka ete ezali mbongo ya motoki na ye mais soki bino bozwi bole yango ezali ba malédiction ba malchance ezali kolanda bino sanke bomi yeba bomoni na lobaki ete bokotubela bomoni ndenge bokomi kotubela
boko tubela na lobaki yango maloba na ngai nganga nzamba azali kolongisa ngai po ete ayebi ete makambo nga nazali koloba yango kati na bosolo nakosaka moto te nalobaka likambo ya mabe mpo na moto te soki nalobi likambo seke ezali ya solo yango ete nzamba aza kolongisa nga nalobaki na bino boko tubela esali etambula mobimba te bino na bobandi kotubela papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Aujourd'hui, nos musiciens ont pris des femmes comme des objets. On utilise les femmes congolaises pour faire des choses qui sont vraiment répréhensibles par la morale. Aujourd'hui, la femme congolaise, c'est la femme qui s'habille, qui se maquille. C'est la femme qu'on exhibe sur des plateaux pour danser vulgairement. Mais moi, je dis que la femme congolaise vaut plus que ça. Moi, j'encourage mes sœurs, j'encourage mes mamans. Étudiez, apprenez, faites-vous respecter. Je respecte nos mamans qui se lèvent le matin, qui vont dans les marchés, qui vendent, hein, qui gardent leur dignité pour nourrir leurs enfants. Donc, bon, respectez ma maman à Congo. Et là, on a une lobaka yangwana ingeta. Ingeta. Parce que tout a été dit. Nicole, tu veux dire Nicole, le bana Jeannette, yo tawa kolega Jeannette. On le baka français pour le baka lingala. O botami awa, o koli awa tami ba université. Oyo, Jeannette atangi angote. Lobele de l'Assemblée nationale. Kimbuta, tout. Pour une Jeannette, pour ça Nicole. Ingeta, Nicole Loba. Pour rejoindre ce que dit Maman Louise et même vraiment rebondir ce qu'a dit Youyou Moutouma aussi. Jeannette, tu as pris la place de la femme congolaise, en es-tu sûre? La place où tu vas siéger, elle ne t'appartient pas. Ingeta. On sait comment se sont passées les élections. Honte à vous, honte à toi en tant que femme. Mais sache une chose, c'est qu'aujourd'hui, la femme congolaise s'est levée. La femme congolaise va arracher ce qui lui revient de droit. Et sachant que oui, c'est vrai qu'on est peut-être à 8000 km. Mais le jeu n'est pas encore terminé. Tu auras affaire à des femmes. Tu vas rendre des comptes. Voilà. Tu rendras des comptes. Comme Nicole. Vous rendrez des comptes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les Congolaises, à l'occurrence, elles ont compris. Elles sont fortes. Ouais. Elles ne sont pas humiliées. Cette place-là, cramponne-toi. Libre à toi. Mais sache, ce sera une femme qui viendra te ôter de la place et qui te voilà. La femme congolaise c'est ça que je veux. s'est levée et la femme congolaise va récupérer ce qui lui revient de droit. Ayez peur, tremblez, tremblez. Parce que là, vous avez affaire à une nouvelle génération. Ingeta. Bravo. Nala ta lunette, comme la lunette. Longola maneti, amona yo. Bela Jeannette amona yo. Talanga bien, caméraman zwanga ko banda mututi nasi. Jeannette, naibi kutute na munogoni nyango na banda. Kelipe ki rwandete. Na français, na loba anglais, na loba na kiswahili, na loba na naébité parce que tu n'es pas de notre. Tu n'es pas de notre. Totala banquette nyonso tout. Toyebi bayebi simiso te bayebi binote ekolo tanga bayebi te batu kokuna maman toyebi te bayebi binote nulle part baza na trace na bino. Écoute-moi bien Jeannette, talanga bien totalana. Nous les Congolaises, on nous a enseigné tant aux autres bundelelo kono bayaka vis-à-vis bayaka na sima mutute batinda ka mutute ngalelo na ye na yebo otalanga malamu po mukolo e ko salema ke tozio na maboko. Jeannette, je me ferai un plaisir de t'écraser, de t'enlever les os de chaque côte. Hein? Bandeko botala kaka mutongo aza koloba ete akobrise mutu ande bandeko bandeko
oyo atangai moko soki na tindeli ye yango kaka moko bandeko nayebi ete akonsansale esika kokende kokweya bandeko bakoya kozwa ye mpo ete bakende kofina ye bama ya moto bandeko oyebi naza koyebisa bino bato mosusu na poto bazangi eloko ya kosala olia koluka bokende ata koapprendre mpo ete boyeba ndenge nini lobi bokokende kosunga mboka boza koya kolekisa batango na bino pamba ya koloba babuzoba bandeko mwana mwasi yango mawa na ndenge alongoli aza koloba mpe nalongola lineje tala oyebi ko bakomedi bokomi bacomédienne bino nyonso boza bacomédienne vraiment ela eza kopesa ngai mawa bandeko tango naza komona boye eza kopesa ngai mawa epi soko otali elongi ya mwana mwasi yango na matama ondire moto moko abelaka maladi oyo babengaka ya kwashoko oyo evimbisaka bamatama wana aza komonana mpe azali neti maladive me aza kosala kaka bamakelele bandeko loyenge ekosa bino te oyo ata ngai moko nazoyokele mawa ata ngai moko mama ozali mpenza soki nazwi ye boye na maboko nakoboma ye na minute naza koyokela ye mawa bandeko basi botika loyenge bandeko ntango naza komona ye na forme ya matama nalobi me oyo aza maladive te bandeko me aza koloba ete je vais te brise bandeko kokamwa papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît soko kinga malamu te je vais te briser en deux okay if you want me to tell you I'm gonna break you twice okay osakani mingi mais talaka l'heure talaka date tokoya et crois-moi je me ferai le plaisir de t'écraser comme une merde. Je vais t'écraser comme le Inyenzi dont vous êtes. Et je me ferai un plaisir de te rappeler. Parce que cette terre-là que nous avons acquise par le prix du sang, le sang de nos ancêtres, le sang de nos enfants, de nos frères que vous avez pris, vous attendent en deuxième mi-temps au séjour de mort. Et on se retrouvera ou soit au enfer ou au purgatoire. Vous nous direz comment vous avez reçu les 8 millions de fouets par les 8 millions de victimes. Rudi na intiote. Unasikia? Unusikia Mungu? Rudi na intietu. Ale katuka tala ndenge aza kobeta miso ndire amoni soka aza koloba mpe unisikia oyebi ete naza koregrete mingi bandeko babolingo oyebi bato oyo babiloko mosusu baza kosalako ekomi mpenza kopesa noze okomona mwa moto moko bo aza liboso ya kamera aza koloba otali ye bo oyoki na mawa bandeko tala kaka forme ya mwana mwasi yango aza na forme ya bana oyo babelaka SS bandeko ata tina te bandeko okomona ete azali wana bandeko soko oyambisi kaka likofi ya tolo bandeko esili omemi ngambo me aza koya koloba makambo oyo mpenza batya mpenza Janet na ye po oyo Janet aza nango na ye bandeko na ndenge ntango alobi na cameraman zwanga tina makolo bandeko natali mwa makolo yango mike ondire bambanzi ya kamundele bandeko bana basi oyo baza na Paris me osusu basili soni surtout oyo babengi bango bakombata basili soni olie balobela ndenge Rex akendeki koviole ndeko na bango azali pembeni bazali kobomba bandeko ndenge azali wana yo kanisi mwana mwasi oyo Louise ndenge azali wana azali lokolo on dirait déjà basi ba BBC il faut que ndeko mona munganga po balobi déjà que na etambolele akomi kotambola mwa pante muke seke ezalaki somo vraiment ezali mawa mingi bandeko na mwa batongo toli bwata tina te bandeko oyo mwa kinyenzi moko boitala kaka mwa kindendi tokoko benga kaka kindendi bandeko na mwa matama ngo ndire moto
azako bela maladie oyo babengi ya SS bandeko. Vraiment. Omoni bambongo boza kolia ya bato oyo ya makila ya batala. Boza koganga ya ba femme violée tala na ba soldat oyo bazali kosala makambo ba viol na est. Na bino bato bozali koliaka bambongo ya ba femme violée. Bino nyonso tu bozali kaka na kati ya lisanga moko. Yango no moni ete bozali frapper na ba malédiction. Boza komona ndenge yuyu muntu akomi. Bomoni ndenge yuyu muntu akomi bandeko mbala liboso na mona ete moto azalaki normal lelo osoko tali botala kaka film ya yuyu muntu malamu boko mona zolo lidusu ya zolo moko ekomi muke mususu munene na mwa lidodo moko boye bimina somo anoze penza somo papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. I'm gonna tell you it one time, no second time. So take your time, pack your thing and go back in your country, okay? Je te verrai et je me réserve. Babe bisanyo surtout. Mais batike langa yo. Natala pe ki mwasi yango yo yo. Ozana ngo. Obota te, obala te, otula ozolala na ba musicien. Nale. Kindende yo tika makelele ozako lo baboye. Yo ozako lo balikambo lala na ba musicien. Yo yebi teke yuyu muntu. Oyebi ba musicien boni ba la ye na kaka na kati ya Paris wana. Oh lelo ke liti na ye koma na bakanda o nieso tundenge ba la ye ba ye kuna na Paris. Ba promete ba mabala azwa yango te yango ne komisa eko akoma kanda ekomisa ye mama combattante. Yo kanisi to yebi te. Yuyu muntu wana olingi to banda kotangela yo ba musicien oyo ba ye. Oyebi liste ona soki tolobi to banda yango oyebi teke eza mulai. Yango na moni de yuyu akoma combattante. Yo kanisi akoma combattante pona makambo ya Congo. Akoma combattante po ete ba musicien wana ba prometaka ye ba mabala zwa yango te. Yango na akoma na kanda. Olingi to banda kotangela yo liste po yeba ete yo za koloba makambo ya ba musicien. Mais obosani ete moto azali pembeni na yuyu muntu. Modele ba baba ye bandeko na mawa. Na mawa lelo soki ozako solo na musicien congolais nyo solo bien mwana mwasi moko boye kombo na yuyu muntu combattant yuyu wana na baba ete ba musicien nyo soko na baba ye mwana mwasi wana na baba ye donc ye ezali penza oya ye ezali kaka laisser passer musicien nyo so bandeko tina batalako oyo babandaki kobenga bango batalako ya ninyo ya ba orchestre ya mike ya Paris. Donc pour naie ezana ngo kutu facile alors tika ko loba makambo ba musicien banini po ete yuyu muntu ba baba ye na ndeka ko sakana te yango na omoni ete lit na ye ezali na colère ya makambo ya ba musicien modèle ba babela ye ba prometteur ba mabala azwa yango te. Papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Joseph. Moi si à congolaise, quel que soit banini nyonso bosali biso, to tula kate, yondo tula. Ozape na mbunzu te. Bandeko botika nanu na seka. Mwana mwasi yoko azako kanisa toyebi ba information na yete ba masolo na ye akanisi toyebi yango te azako loba yete biso ba congolaise to tulaka te wana ndozo benga ngonde chance pona yo oyo ba mibali okomona bazali kozwa yo ye balalaka ye partout ba baba ka ye partout même na ba toilette ya Gare du Nord basi balala ye basi ba baba ye na ba toilette ya Gare du Nord donc ye kaka esika kaka oyo kozwela ye. Donc pour naie, soki kaka zalaka na besoin na yo bandeko, ata na toilette publique, ye oko baba ye. Nde ozako loba ete wana nde botulaka te. Ye okanisi soki mwana mwasi mibali bazali ko simbo ya ye asimbi afini mabela atiki yo ya ye afini mabela atiki. Ye okanisi ete wana ezali vi. Mais ozali ko bebisa nzoto, moni ndenge bokomi makubuka. Yo pe matama wana ezali ko vimba to ebite soki tango mosusu. Ezali microbe moto ezali ko vimbisa o matama ozali ko loba pe liboso ya kamera mawa mingi ezali mawa tango
Tango zali koloba ete biso to tulaga te mais tango kotuna est-ce que bala ona bala te obandi kotuna nzoka nde kotula yango te nini ndenge soki ata yo garçon ke ata na moi 20 € na yo zuye ezala na toilette ya Gare du Nord obabi ozala donc kindumba yango bazala ko sala yango kaka ya salité kindumba ya salité vraiment mawa mingi mawa bomoni tala ndenge bambongo ya Congo bozali kolia bokomi kolia bambongo ya manevre ya bamakambo ezangati na bato sikoyo bakomi koyeba ete boza ko escroquer bango bambongo tellement bato bakomi koloba maloba ya bato bomoni ndenge yuyu muntu tala forme ya yuyu muntu ndenge bebi tala kaka ndenge matokolo ekomi mikuwa tala kaka ndenge madusu azolo bandeko lidusu moko moke mususu monene akomi lokola monstre mawa mingi pona bino ndenge zawana boko tube bosiku du botubeli bobandi deja kotubela bosi bolobi ete Rex Kaza de liambongo bo makambo oyo ya bino ebomba na kina kati bobimisi yango bosi bobandi kotubela bosambwe bino bosambwe mais nalobaki yango ete mokili ekolakisa bino misapi na o ezali nano moke bomoni ndenge nzamba asali bachatumba bakomi ko bimisa bango libanda bato nyonso to bazali kokosa bakongole nzambe akomi ko bimisa bango libanda o eza nano ebandeli nano bomoni te bokomona tokomona ya minene o nzambe akobimisa kati na bino tokomona na makambo bozali kosala nzambe akokonfondre bino papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît Jeannette, biso femme congolaise elongi yango yo. Ya uti yo Jeannette. Zonga na Rwanda. Mama congolaise nyonso nzembo na biso mikolo yo. Mama congolaise biso na Jeannette Tembe. Mama congolaise biso na Jeannette Tembe. Yo Jeannette yo ko chatte na mama congolaise. Esili na mama congolaise nyonso mikolo lo sambo na biso. Boma Jeannette tika Olive Ingeta. Yenji. Omoni soni ndenge ezali kosala ye après avoir bawiti ko violer bakangeli na ndaku pendant 5 jours na moi studio moko boye ba violer Rex a violer ye na baninga mosusu wana nde bolingi koloba yango te mais ezali pasi mingi pona bino bandeko ezali mawa mingi mais nayebi te nzambe kaka yokela bino mawa me boyebaka ete ndenge esali wana bomoni ndenge bokomi kokoma bamakebuka bomoni ndenge bokomi kobeba kobanda na yuyu muntu botala kaka yuyu muntu aza mwana mwasi moko soki apakoli poudre te atie mwa bamakiage te bandeko kobanga kotala ye ata na elongi bomoni place oyo azali wana asali makiage te nga moko kutu nazali kaka soki kaka na tala elongi na yebisi papa botamba pardon lekisa nazokoka kotala ye minute ebele te bandeko tala kaka matokolo ndenge esali ye botala kaka forme ya yu muntu bandeko sans maquillage bandeko te oyebi ko eza na bana basi mosusu ko okotala ye kaka na elongi soki asali maquillage sans maquillage bandeko okoki kopakata kaka yuyu muntu oyo oyo toyebi yuyu muntu botala kaka forme ya elongi yango bandeko bandeko na mawa yuyu muntu vraiment papa botamba na banzi ete oyo nazalaki na yango wana papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba ezali pasi mingi pe mawa pona komona ndenge nini makambo ezali koleka bakongolais na bakongolaise bo prendre conscience bo yeba déjà que bato bazali kosakana pe kokosa bino oyo nyonso tu bazali koloba ezali lokuta ebongi malamu moto na moto prendre conscience ya koyeba eloko nini akosala pona mboka na ye bandeko tolamuka na pongi bandeko totelema biso nyonso olia ya kolandaka bato na badistraction badiscours ezangatina tala ete bato bazali koloba ete ano bafemme violée bazali koganga mais tala Rex Kazadi azwi mwana mwasi yo Louise na baninga na ye bake bakangela ye na mwa appartement moko soki pe studio moko bondenge lobi ye moko bakoma kuna bo baza ko interroger jusqu'à ce que ba violer ye mais Louise alingi nanu koloba yango te
mais comme balobi vérité ezalaka kaka têtu un jour ye moko akotubela yango malgré azali kobomba ye moko akotubela pona tango tobandaki koyebisa bino ke Rex c'est un violeur bondimaki te tango tobandaki koloba Rex c'est un criminel bondimaki te bomoni tala ndenge alieli bino bambongo tala bamakambo asalisali bino bandeko yango na tolobi radio Zoomel mile ezali radio na bino radio Zoomel mile ezali radio oyo tolingi kofungola bino bamakambo po ete bokosama lisusu te po kokanisa te ke moto soki azali koganga awa kofinga Joseph Kabila koloba makambo n'importe po mpona makambo ya gouvernement nde alakisi bolingo ya Congo te wana nyonso basalaka yango po bayebi ete na suka na yango bakoyeba ndenge nini bakozonga po baluka bakosa likambo basenga bino bambongo na ndenge ya kokosa ano na Congo boye ifo bopesa boye ifo bosala boye bandeko bobebisi bambongo ya mingi bo prendre conscience prendre conscience ndeko nazali koloba yango soko omoni ke mbongo eleki yo eloko kosala eza nango te ndeko tindela ta bandeko na Congo soko omoni bandeko na yo okoki kotindela bango te tindela ta ngai papa Roger na kosepela tindela ta ngai mama Rosalie na kosepela yo okende kobwaka yango pamba na makambo ya babozoba ezali pasi mingi pe mawa bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mais na banzi ete yambote na tika bino na kosenga na papa Botamba akotiela biso loyembo na biso oyo tokokabwana na yango pona kotalisa bino ndenge nini lokuta ekomi korenie kati na biso ba Congolais surtout na basali na Nzambe lokuta ekomi korenie mingi ba makambo ndenge na ndenge tala ndenge Nzambe auti kobimisa Chatumba auti kobimisa epolele na miso ya bato auti kobimisa lisusu soi-disant bishop oyo ya lokuta na Afrique du Sud ayoti kobimisa epolele Nzambe alakisi biso basigne tala ndenge lisusu bauti kobimisa Rex Kaza di polele ndeko mwasi ye moko alobi ete en tout cas namoni ete soki moluba azwi pouvoir na Congo ekozala pasi mingi ngai te moto nalobi yango mama Rosalie te moto alobi yango papa Botamba te moto alobi yango mais ndeko mwasi oyo mama combattante na kosenga na papa Botamba ocha message wana sima pe otieli biso musique pe tosuki wana bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoomel 1000 merci kama boy mulu ba roda mukozi na Congo te na isa ba on vérité de bazana kama boy mulu ba roda mukozi na Congo te na isa ba on vérité de bazana kama boy mulu ba roda mukozi na Congo te na isa ba on vérité de bazana Bonne exception Hippolyte Kanambe. Bonne exception Hippolyte. Sorry quand Hippolyte Kanambe a bimi la télévision, a dirigé Congo, n'a pas soli Bible. N'a l'ongwe combattant. N'a lobby ango. Quand sorry bobimi si Hippolyte Kanambe a bimi. Loba Nzambe a achevé coutume à Zanzambete. Loba Nzambe a dit na bala Zanzambete. Loba Nzambe a simo kimbongo Zanzambete. Yesu Masia est Dieu. L'unique et le véritable Dieu. Je le déclare. Akozonga na bo moïté. N'a déclaré l'iwa ya Hippolyte Kanambe na kombo na Yesu. L'homme de Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire. Je motisho na mulangi Francis Colombo ozo kota na mulangi ozo bunga lokola Kanambe na bino abungi Kanambo bungit na yebisaki yo Kanambo ko dirige Congo te Kanambo ko dirige Congo te na lokayo na kotisa yo na toilette na boki yo chubu obimi na Rwanda na yino
Totikala kaka na radio c'est moko, émission c'est moko.
Allô, bonjour Pilipili. Bonjour Ndeko, obengi biso na mboka nini? Na bengi bino na mboka Belgique na Bruxelles awa. Kombo na ngai Papa Tilo. Papa? Tilo. Ilo. Tilo. Papa Tilo, merci Papa Tilo. Oui. Kabole la biso Pilipili toyoka oyo nini ozali nango ya koloba na vraiment na plateau na benga bino na bengi bino pour na pesa bino na bengi na pesa bino information sur oyo peuple congolais tout à cause de la surtout à cause de la sengo ya makasi ya liboso émission ya Pilipili donc loko le swaki yo yango otie kombo ya Pilipili ndenge esunga Papa Tilo pe makamana je feza ya kilo izali nini awa na minito nazo solola na yo nazo koyebisa yo Joseph Asi akufa ezali information nazo pesa bino teke yo nazi yango pa songolo pakala congolais ou congolais te nazi yango epa bamindele bango moko ba russe ba confirmé mais bakamati corps na ye babombi yango na Allemagne po ekokende directement Kigali na minute tozo solola na yo zoe mutazo kwa signer poste ya Joseph avec cette réunion il y a un officier et Pessi Mogulu donc bazo comprendre que peuple congolais combattant résistant botelema le samba ba mama ya ba peuple congolais essaye yo kama kina Zambie à sa sali donc Joseph ça fait 4 jours ya ngoyo mais ata combattant moko a évité vous êtes toujours na ba rumeur que azana hôpital T asi akufa na ye. Donc, na bengi bino pona pesa bino information na ye ko sala blague te na Tata Congo number 1. Na ye ko pesa bino information sûre et confirmée. Boko sala surtout pe boko sepela robeta kelelo. Bandeko babolingo na bandi baebaso oyo bapesaki ba message pona les raïs na bandi ete bamikosaki kaka bango moko na bandi pe na ndeko oyo awuti kopesa message sikoyo azali koloba ete bamama bakosepela pe bakobeta nkelelo nde amikosi kaka ye moko lokuta eyaki na ascenseur pe vérité e na escalier pe ekomi les ye yo en personne mama Rosalie na tikeli yo maloba kaka ndenge uti koloba Papa Roger événement oyo ya les raïs ezali lokola Jésus abimelaki Thomas aebisi alobi tala ngai yeyo tala bapota tia mosapi Thomas akomi kolenga alobi te na ndimi mokonzi ndenge événement oyo ezali na miso ya bakomba ta na minute oyo bandeko ebele basali diarrhée bachatumba nyonso babandaki kopesa baprophétie na bamama kalanga na ba soi-disant ba bishop Élysée bandeko bisika bakeye ezoyebana te bakoti wele balie kwe bandeko po ete ntango Jésus akufaki ntango asekwaki bato nyonso to azalaki kobimela ezalaki émotion na bandeko epesiki pelekese na chatumba na kadima na Élysée donc ba faux prophète nyonso bayelaki biso baprophétie ya lokuta bandeko kimpelekese na minute oyo nde oyokaka ete brique to libanga ya béton ekiteli bango na mutu wana nde bazwi leson boteyami voilà c'est ça politique soki quand tu es politique à namba bimi la télévision à diriger Congo na pasoli Bible na longwe combattant na lobby yango quand soki bobimisi i politique à nambe abimi loba nzambe ya archevêque continue za nzambe te loba nzambe idi na bala za nzambe te loba nzambe simoki mbongo za nzambe te Yesu Masia est Dieu l'unique et le véritable Dieu je le déclare akozonga na bomoité na déclarer liwa ya Hippolyte Kanambe na kombo na Yesu l'homme de Dieu a le pouvoir de bénir et de maudire. Je maudis la famille Kanambe. Kotiso na mulangi Francis Colombo ozo kota na mulangi ozo bunga lokola Kanambe na bino abungi Kanambo bungit na yebisaki yo Kanambo ko dirige Congo te Kanambo ko dirige Congo te na lokayo na kotisa yo na toilette na boki yo chubu obimi na Rwanda na yino likambo boko selinga mama boko sambae
bokofuta ye balukaka moto ya mwana moto boye te bolingi nini bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozwi na ndenge tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.